Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous levons nos mains pliées, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains pliées, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains pliées, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice,
plus. Tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. T'adorer, t'élouer, 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 Seigneur. Nous unis dans ta présence, nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. T'adorer, t'élouer, Seigneur. T'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous unis dans ta présence, et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. T'adorer, t'élouer, Seigneur. T'adorer, t'élouer, Seigneur. Ce matin, nous lèvons nos mains vers toi, Seigneur. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, Seigneur. Et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. T'adorer, t'élouer, Seigneur. T'adorer, t'élouer, Seigneur. Il est comme toi, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu que je sers jour et nuit. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia, Seigneur. J'ai béni ton nom et je bénirai ton nom tant que je vivrai et j'exalterai ton nom tant que j'existerai, Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Merci, oh mon Dieu, pour le souffle de vie que tu viens de m'accorder ce matin. Encore une fois de plus, un jour de plus dans ma vie. Kombo nayo ekumama, atongo yalelo, apala kokende susu nanai, e soki pai na yote, e pai anani mususu na tombo ni kombo nayo, kombo eleki ba kombo nyonso, kombo eleki ba kombo nyonso, papa. Alléluia, et le roi des rois, alléluia, l'incomparable. Malheur vient, il est déjà venu, et c'est cette heure que nous vivons pendant ces temps de grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Ce temps-là est avec nous, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia, car ce sont là les adorateurs
que le Père cherche. Et le Père demande, il demande ces vrais adorateurs, parce qu'il y a beaucoup de faux de nos jours. Il y en a beaucoup qui sont des faux, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a un vrai, il cherche le vrai. Alléluia. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment d'adorer Dieu. Alléluia, grâce à moi, la biso, et battu à Kala, et rideau, ils allaient moi, je vais dans un lieu très saint, ils allaient quitter, moi, je vais adorer le Zambé, bâti Kala, quoi, adorer le Zambé, kaka, balé vite, alléluia, mais toi et moi, nous avons ce droit-là, alléluia, nous avons ces privilèges-là, d'aller dans le lieu très saint, alléluia, il est très saint, ils allaient spirituel, na tombo, alléluia. Ngo dikonanga kozala disrete yango de prete bazali kolekisa biso na ba prière na bango bazali kolekisa biso te ndenge nini tokokobondela pour attirer la gloire de Dieu. Tango il est souverain, un sacrificateur. Tango abandaki kokota na lieu très saint, la gloire de Dieu descendait, la gloire de Dieu remplissait le tabernacle. Bien-aimé dans le Seigneur, et maintenant de nos jours, la gloire n'est plus, alléluia, la gloire n'est plus pour éviter ndenge ya koluka. Gloire nous sommes kita. Yango yo na ngai to ya katongo, to ba adorer, to ba ko adorer sombe na mino ko la biso na ba vocabulaire na biso na ba nzembo. Alléluia, na ba cantique, na ba psaume. Alléluia, donne-moi alléluia, Seigneur. Je te suis infiniment très reconnaissant. Merci, Seigneur, mon Dieu. Et Mikolo Nyonso, et aya action de grâce, sur action de grâce. Alléluia, Kumisaye, mon baptême malamu. Papa, et belé va koufi, et belé va Jesus na bomoïté, et alléluia, zambelanga, oh batelinga, n'adoré yote loko la bonne. Alléluia, zambo, kumamana yo, tanjulamana yo, et mon Dieu, mon roi. Comme sous ces réalités, on est pensé à l'émission et l'émission Tobi, Kanango, Combo la Yesu, Nango tu es levé, Combo la Yesu, na Tomba Lelo, Yeoya, Colombo la Biso, na royaume et à ténèbres, on a côte sa Biso, na royaume et à lumière, que toute la gloire lui revienne, que tout l'honneur lui revienne, na Tombo ya Lelo, alléluia, Zambe, Abengiso, na culte, l'adoration, ya Tombo Lelo, toi adoré, que notre Dieu se retrouve dans nos prières. Alléluia, Zambo, et papa, que ton règne vienne au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence ce matin, que ta volonté soit faite. Oui, Seigneur, régnez, Seigneur, et nous avons besoin de toi, et j'ai besoin de toi, Seigneur, et nous voir ta gloire, Seigneur, ce matin. Alléluia, toye, papa, nekolanga yoye kolek satan na yo pambate, oye, et pa inanga ete no yo, ete okutana non zambe na yo, yango adore-le, et va prier d'abord. Est-ce que tu es au Vandi, tu es assis ou bien tu es à genoux? Alléluia, que nous sommes réunis dans sa présence. Dans sa présence, tu peux t'agenouiller. Dans sa présence, tu peux élever tes mains plus haut. Alléluia, tu peux élever tes mains vers le Seigneur qui t'a créé le matin. Bien-aimé, nous venons adorer, mais nous devons aussi apprendre. Alariko, l'axiabisote, n'engeni, yako adorer zombe. Et de kolanga nyoswane, za symbolique. Tango zaliko tombo la mamboko na elikolo. Ezali symbolique ko tali sango epai na nzambe. Alléluia. Nzambe wana azali wana. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ba prier ya boyoko kiko fukama. Et longi na yo na se de kolanga. Alléluia. Ozali ko adorer. Alléluia. Peut-être to ozali ko laksa. Et que komikiti sana biso liboso nzambe o. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il est digne, notre Dieu. Alléluia. Nzambe o ayeko lukabiso. Alléluia. Satana salama somba bwaka ye malamoko. Mais yo tala nzambe aza sima na yo kaka. Ayako luka yo grâce na ye. Yango nde moto eyeko bikisa biso. Lelo tokomi ndeko na ngai lelo tokomi kotelemela satana, tokomi kotelemela milimo mabe. Yo nani na ntango wana ete otelemela ndoki? Ndeko na ngai tala grâce o Nzambe asala biso, akomisa biso bana Nzambe ya ofele ya mérite te. Papa na méritaki na ngai yango te. Tala milango, tala makambo mabe oyo tozalaka nango, tala basinga loketo, tala bakuti, batradition,
mais il est venu, alléluia, il est venu nous chercher dans toutes ces choses-là. Et talandi nous savons qu'il nous voulait, talandi nous savons qu'il nous t'aime, ma bête, talandi nous, le lot comment mon thème a pété. Pété, alléluia, ndékolanga, okoma ke okangaka, susu kandate, alamakambo, Seigneur, ayeko sala, koumama na yo, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous allez reconnaissant, et pas une ensemble, on a dit au cousin, nyon suite à namaboko na ye, alléluia. Père de gloire, tu es notre alléluia. Bien-aimé, tu le baka ete, natongo ezalipe, oye pe ofunda makam, oye pe oloba makam nayo, natongo alléluia. Seigneur notre Dieu, tous en attendant, il y a grâce, bande côté baka kobo de la tes prières, il y a monnaie, il y a tous les jours, il y a grâce, papa, grâce na yo sali kolonanga, faveur na yo sali kolonanga, papa, pas problème nanga, faveur na yo Seigneur notre Dieu, na problème na sanango, na makamali kanda nanga faveur na yo, grâce na yo, et dekolanga, zambe oyo ayaka, akotaka, et dekolanga, yango de alobike aye na tongo, azo mona mutute, o azali ko yako invoquer kombo na ye, to invoquer kombo na ye, eli kolobake, ozali kobela ye ke no yede asala, yede akota bitumbana, et to koti saka ete makambo na biso tozo bunda biso moko, au secours ensemble nanga, na ministère nanga, et na santé nanga, na finance nanga, na ba problème nanga, na ba difficulté nanga. Et alobi ke mon côté azali ko invoquer kombo na ye, et na kombo na yo papa, bitumba nanga nyonso, yo de kota yango, hapa ba difficulté nanga, hapa mimonisa, hapa sunganga, hapa mimonisa, la Seigneur makasi yasika, alléluia, revêtis-moi de la puissance d'en haut, revêtis-moi Seigneur de toutes les armes spirituelles, alléluia, Zambo, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Et papa, nous allons les battre, et nous allons t'indater, alléluia, Zambo, nous t'attini kangaite, alléluia, papa, nous allons tout à cause de la toujours péné na yo, ya le bali kamuna yo, li kamuna vitalini, ni natongo alléluia, ya ilangai suscité, mais ya qu'avec détermination, que père tala, tango pezoleka, nangai pena bala, ngai pena bota, ngai pena simba mukanda, ngai pena zalastab, loba natongo alléluia, et ya kana va souci, n'est-il pas écrit que il a dit que venez sans moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous allez fatiguer na nini, et tongo yango aye a télé, et na jardin de dena badako ya poko nyonso, mais na tango na biso akoboko ya tongo nyonso ayaka, et aya loba kaka loba, mwana wana azonga, et akende kobebisa mbongo ya baboti. Oh, atikala na ndako, alobi ke tata, mwana na yo akeya bebisi mbongo, asali mobulu, me oye osalili ye fete, me ngai kutu nano osali ngai kutu ate eloko te. Alobi ete mwana oyo ozo comprendre na yo makambo te, yango ndenge bakretien mingi bazo comprendre te, bima nano na bapriere ya komba, ya kaka na tongo nyonso priere ya supplication, et osuplie Nzambe, priere ya kolakisa baposa na yo, epai na Nzambe, ete ya koloba ete Nzambe asala. Alobi ke mwana biloko nyonso eza ya yo, me yo osengaka na yo te, yango wana ezali bongo, motema mabe wana ya ndeko oyo ya ye moko, ndeko na ngai tala makambo toyeli na tongo. Eske olobi likambo na yo, koloba te ke o papa, olobi likambo na ngai te, nakozambela yango ndenge nini, awa ndenge nazokamba. Mais soki nalobi te ke likambo na yo ya lino ezotungisa yo, yo nde eloba yango. Soki nalobi likambo ya mutu oyo ezali kotungisa yo, yo nde eloba yango, ndenge ozali wana, nakofukama oyo papa au secours, papa olobi ke tobelela kombo na yo Seigneur, et là ta vie na ngai mobimba, kombo na yo Seigneur dans tous les domaines de ma vie, kombo na yo dans toutes les circonstances de ma vie, kombo na yo papa, alléluia, Nzambe nanga na nyonso nazali kosala na banzela na ngai nyonso, na tomboli kombo na Yesu, élève le nom de Jésus ce matin. Alléluia, Ndekolanga, yango de élevé kombo na ye, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Papa, grâce na yo, miséricorde na yo, faveur na yo, na bomo inanga, na tonga lelo, na kombo na Yesu. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons ce coquille aussi saté. Hier, on a vu sa adoration. Sans que Toyoka, Maloban ensemble, Tokoyoka, Maloban ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, Tokotanga, Maloban ensemble, Natonga Lelo,
la parole qui a fait toutes choses, la parole qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Yangone tokotanga maloba na nzambe yaya zala na posa ya maloba na nzambe pete la parole de Dieu yangone mutu ezali kolesa ba esprit na biso ndekonanga encore une fois année oyo 2022 ndekonanga somba bible na yo zala na posa ya maloba na nzambe tanga ka maloba na nzambe yangone nzambe akosepela na yo na tonga lelo toye yaya était tendance ezali kaka mingi tozali ko privilégier kaka prière mais tozali kolanda maloba na nzambe te mais ndeko nanga iloba na nzambe et soki oyebi liloba na nzambe okozala emporté te par n'importe quel vent okozala bakomema yo te na masumu bakomema yo te na makambo mabe iloba na nzambe yango nde ezali mwinda na se na makolo na biso yango nde mutu ezali kongengisa nzela na biso pe te totambola na molili atambuke te ndeko nanga eske ozalaka na bible ndeko bible ya papier ezala ndenge tozali koya na ntongo boye yaya zala na bible na yo pembeni pe te yango nde ezali mwinda na se na makolo na yo bien aimé dans le Seigneur na ntongo ya lelo tokotanga maloba na nzambe afin ke maloba oyo esunga biso ntango tokotanga yango tokozonga na losambo na biso ya adoration ya ntongo ya lelo mpe toko annule nyonso oyo mongo nasali na butu ya lelo mpe te tozali deja na présence ya nkolo mpe toko bénir journée na biso yango journée na yo ekozala malamu po ete mingi ya makambo oyo tomonaka na moi ezali basentence esi ekangami na butu me ntango tozali kolamuka boye to neutralize yango to annule yango ezala maloba nyonso elobami na butu ezala bandoto mabe to kondane yango nde makambo oyo toyeli na ntongo lelo ndeko na ngai soki nano soki ezali mbala na ye liboso soki nano osabona nano te sabone na yo soki nano like te na ntongo oyo like na yo bopartage na bareseau sociaux na bino bopartage yango pour la gloire de Dieu ndeko na ngai yango nde na ntongo lelo tokotanga maloba na nzambe na mokanda ya Matthieu chapitre 11 verset 28. Matthieu chapitre 11 verset 28. Awa ezali Seigneur yemoko motu azali koloba ndeko na ngai yango nde esengeli ete matoi na biso efungwamaka ntango nyonso mpona koyoka liloba na nzambe koyoka liloba ya motu te me liloba na nzambe. Seigneur le Bible, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Encore une fois, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Alobi ke boya epai na ngai bino nyonso bozali ya kolemba, vous êtes fatigués na basolgan na bamakambu solgan na l'église ke boko pambolama même ko pambolama ezali te ke boko kangolama bokangolami te boza chargé na baproblème badifficulté ya lolenge na lolenge ndeko na nga alobi ke repos ya solo ezali epai na ye mpona kolakisa ete tolongola confiance na biso na bato tolongola confiance na biso na baeglise tolongola obsession oyo bato baza nango bato mosusu bazomona ondire ke no eglise na bango wana kaka olie batalela epai na Yesu yango nde na ntongo ya lelo naye koyebisa motu moko ete talela Yesu kangama na Yesu ndeko na nga yango nde okozwa solution ya baproblème na yo me bato mosusu bakoma kaka eglise na biso kaka on dirait que nzambe yango bakosa ye kaka na poche ya pasteur na bango obien bakosa ye bakangela ye kaka bakangela nzambe na l'église na bango azalaka na église na bango mais bobosani ke azali omniprésent ndeko na nga yango nde tolongola obsession yango nde oyo tozopesa na bapriere oyo ozomona kaka ke na bapriere na kogene wana ozwi nyonso opesi na kogene wana yango bozomona solgan na basolgan ane oyo élévation tokoyiti le 31 décembre élévation eyete
lokola pe baza ba stratège bakoyele biso susu bakoyele biso susu solgam susu ane oyo ekolanda ane oyo ezali ya bénédiction plus baza na baterme oyo bazali koya nango non ane nyonso ezalaka ya Jésus ezali ane ya toluka kaka grâce ya Nzambe miséricorde na ye toluka la faveur de Dieu yango wana ekonanga ntongo lelo Seigneur azolakisa ke lobiko ezali na kombo mosusu te ezali kaka se na kombo na ye kangama nde na Yesu yango tolobaki ete na ministère oyo nakoteya bino kaka Yesu nakomemela bino kaka Yesu nakomemela biso baenseignement mosusu te me ya Yesu avanda kati na yo soki Yesu avandi kati na bombo na yo yango nde okobika repo na yo okobika libala na yo okomona ete vi na yo ekofungwama epai na Yesu epai ya motu te ata andenge tozali boye ngai nde nazoteya bino Yesu bondima Yesu bondima ngai te me bondima Yesu ndeko na nga bolanda Yesu Alléluia alobi ke boza fatigué na baproblème na badifficulté yango nde tozoya na nazolakisa bino bapriere ya ntongo boye yango nde tolakisa badoléance na biso epai na ye yango nde alobi boya eli koloba aza na solution ya problème na yo na badifficulté na yo wana ezali epai na ye ndolenge nayebisaki bino jour wana mpona mwasi wana ya perte ya makila mwasi wana akendeki na bamédecin nyonso baspécialiste nyonso ça n'a pas marché ça ne marche pas soki oza na Yesu te ezali kotambola te ndeko na ngai mwasi wana akendeki etamboli te alobi ke me sikoyo nasala ndenge nini yango nde luka Yesu na détermination luka Yesu avec dévouement luka Yesu avec courage luka Yesu na kolemba te ndeko na nga mwasi wana akendeki alobi ke nazokende natusha ata elamba na ye azwa enseignement moko te enseignement moko ezalaka te keno soki otushe elamba na ye okobika atikala koyoka yango te mais na ye moko dans son intérieur exemple mosusu ya Bartimée Jésus azali koleka asi ayoki sango na ye ndeko na nga eske yo nano oyoka sango ya Yesu te longola elikia na yo na batu longola elikia na yo na l'église mekangama na Yesu Bartimée abandi koganga Jésus fils de David aie pitié de moi Jésus fils de David aie pitié de moi batu babandi kopekisa ye ya moto apekisa yo te na lolenge ozolukela Nzambe wana na ndenge ozomipesa mpo na Nzambe aye alekisi aye azoganga na bapriere na yo wana azoganga mingi ganga Bartimée atika koganga te fils de David aie pitié de moi aie pitié de moi aie pitié de moi yo makelele mokozi azoleka makelele ganga makelele wana batu bayoka yango ye moko moto alobi ke venez à moi vous tous qui êtes chargés tala Bartimée miso ekufa ayoka sango ya pamba me yo oza miso ekufa te ndeko yango belela ye akoyoka yo ndeko na nga yango nde tongo lelo nayebi bino Yesu kombo mosusu ezali te oyo epesameli biso po ete biso tobika na yango bokoma po ete botanga na Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 Actes des Apôtres totanga yango il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et le biko na yo ezali na mosusu te, na église moko te, na cérémonie moko te, na jeûne te, na prière te, le biko na yo po ete awa na se na moi kombo mosusu ezali te oyo epesameli biso batu po ete biso tobika na yango kaka kombo na Yesu yango nde
naka kombo na ye tozana lobiko ndeko nanga yango de kangama na Yesu kangama na Yesu abengi yo na tonga lelo ke yaka bo chene mingi soki ba chene ebimaka na nzoto ese bima yo na nzoto ese bebisa yo nzoto alobi yango te ba sacrifice ya lolenge iboni ya alobi yango te bo ya de epai na ngai luka nde Yesu pesa motema na yo epai na Yesu apesa yo repo wana ya nini yango ya libana ozoluka wana apesa yo yango ya kimia ozoluka yende mutu aza nango ya nini ozoluka ngana yebi yango te yo moko toyebi yango ndeko na nga ya mbongo ete po ebamingi kutu ondile bayokaka soni mpona kosenga finance mbongo epai na Nzambe senga banyongo ndeko na nga nous ne sommes pas épargnés nalobaki yango lisusu jour wana que l'une des armes de l'ennemi pour combattre les chrétiens c'est la pauvreté ezali banyongo ndeko na nga soki ozomona ke finance ezali kotambola bien te bondela Nzambe luka Nzambe tozosilisa na verset ya 1 Timothée chapitre 2 verset 5 elobi nini ndeko na nga est-ce que oza na bible na yo est-ce que oyebi place Timothée ezali soki oza na bible électronique wana nde obeti mais na tozolinga bato oyo balingi koyekola bible ya papier ndeko na nga bible elobi bo car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, bien-aimé dans le Seigneur, et dans les mots, il y a la doctrine fondamentale, il y a vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'on a dit que nous avons que l'unique et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ni Bouddha, ni Mahomet, ni Marie, ni qui que ce soit, aucun autre. Moutoua Kosayote, le seul médiateur, Yohanande Moutoua Bengio, que Yaka, elle dit que non, il y a une solution. Il y a un problème, il y a guérison, l'unique et le seul médiateur. Bien aimé, tout le monde de l'ensemble na tonga lelo, a Bengio, le bique, Boya Binonoso, Boyo Bosiboyo qui va solga et belé. Solution exaltée. Luka Nzambe. Yesu ndemoto ala la solution. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole ce matin. Venez à moi vous tous qui étaient fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et le billet moko, le maître, Otozolana, Jésus, il a la solution à tous tes problèmes. Aucun autre nom nous est donné pour avoir des solutions à nos problèmes. Aucun autre nom. Kombo ya Yesu. Yango belela ye na tonga lelo. Tosito gondela kime tokokiko. Il est écrit que prier sans cesse. Seigneur bomo nanga ye pai na yo. Papa lisungi na yo. Nazana posa na yo na tonga lelo. Yo moko moto sali apele na yo na tonga lelo. Na ye epai na yo. Na ba pasi nanga. Na ba difficulté nyonso papa. Ete yo nde monde ça. Éternel, écoute ma prière ce matin. Prête l'oreille à mes supplications, oh mon Dieu. Écoute ma prière ensemble nanga yo bibisanga. Na mabulu nyonso, na ma difficulté nyonso, na pa obundela nga bitumba nyonso, bete ozali nzambe, opesa ngai repo wana yo moko ntolobike, oya koluka repo epai na yo ngai yo na ye. Papa ngai mpe nakota na ndako ya libala, bondela bongo ndeko, ngai mpe nabota, bondela ngai mpe nasimba mokanda. Nyata lobela problème na yo, lobela ngo na kombo nango, na tongo lelo.
Alléluia. Nzambe na ngai. Nazala paix stable na vie. Nzambe na ngai. Je me rappelle bandeko na ngai atako tozobondela. Quand tozalaki kaka na makambo ya bacentre oyo. Tozowela télévision. Nabanda kobondela Nzambe na ngai. Mukolo nini oyo nga na kozala na ndako na ngai ke na télévision oyo ya ngai moko. Oyo eke ya kowela te. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais après ça, natalaka wakata ya télévision, est-ce que natalaka ngo kutu. Tala makambo Nzambe salaka. Bien-aimé, levez l'ango. Levez l'ango que papa repena la ta voile. Koyo kasonite. Papa mbongo na futa banyongo. Papa na musala na yo na mona stabilité na musala oyo. Loboko na yo esembolama. Et tu jalis Nzambe. Écoute ma prière ce matin, Seigneur. Exauce-moi dans ta fidélité, ô Seigneur. Exauce-moi. Il est écrit que tu es le Dieu qui écoute la prière. Écoute la prière que je t'ai fait en ces lieux. Nzambo yoka lo samba banana yo. Denga baso bondele yo na tongo lelo. Loboko na yo. Ebikisa bango. Ekangola bango. Kombo mosusu ejalite okoki kobikisa biso. Mo bateli malamu seyo papa batela. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, la joie de vivre est sengo. Alléluia. Papa, la solution ya ba problème na nga nyonso Nzambe tata. Kota makambo na nga. Yo moko tobengi biso ngai yo na ye. Elongo na bana yo pesinga na kama toye papa. Kota problème ya moko la moko. Elongo bato mokili au cas par cas. Obimisa biso na ma difficulté, na ma boulou nyonso, na ma problème nyonso. Etelemi liboso na biso, lève-toi, Seigneur, ce matin, pour nous secourir, pour nous exaucer. Lève-toi, Seigneur, et combat tous nos ennemis. Écrase-le, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, bandikotika, journée na biso na maboko l'ensemble. Papa, yende topesa kibiso, ututola la kime, bango balala kite. Andoto nyonso mabe, misala nyonso moli. Au monde à ténèbres et salut contre Bomonanga au nom de Jésus. N'a déclaré sans effet. N'a kombona Yesu Masia. Alléluia, décolanga. Est-ce que vous allez voir na prêter au monde là? Journée nangai. Ya liboso ndoto bandoto nyonso mabe na effacer yango na condamner yango au nom puissant de Jésus. Journée nanga, n'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite? Qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse et de joie, une journée de solution à nos problèmes. La journée où la journée à recueillement, journée à prière, journée à adoration, journée à louange, journée à méditation. Journée lumière na briller kat na vie ya moko la moko totambula na mulili soki mukete grâce na yo miséricorde na yo faveur na yo ezala likolo na biso au nom puissant de Jésus. Alléluia. Protège-nous, Seigneur, pendant la journée. Combat tous ceux qui nous combattent, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne les regards vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété. Au nom puissant de Jésus. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre délocalisent ce matin. Alléluia. Nzambe oyo bengio. Et après sa solution à vos problèmes, abikisa na malade, afongola va porte nyonso ezali kangama au nom de Jésus. Alléluia. Ngoya na ye ezali kolo na yo. Sois béni, mon frère et ma soeur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que toute la gloire te revienne.
Que tout l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Mamboko pona Yesu na tongo lelo mamboko mamboko. Pona Yesu aza na bomo. Abengi yo, abengi ngai na tongo lelo. Toya na mikumba. Kozo komema mikumba na yo te tika ngona makolo na ye. Pete yenda memango. Papa ba difficulté o na okoka te bayaka na mikumba bongo. Papa charge o na tika ngona maboko na yo. Ba problème o na tika ngo epai na yo. Alléluia. La moyenne est dans le Seigneur. Il y a 2 minutes et tout va communiquer na miso était au kanisa pour natina ya offrande na yo au kanisa pour na finance pour natina ministère était tout dans ma besoin nzambe akozanga te ko pambola yo mais qui va avoir biso tozali ba évangile authentique ya que 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. À Makamya Kofosé, tout égalité. Nous en attendons, il y a Ancien Testament, tout comme il attend. Et il y a Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les matins, du lundi au vendredi, nous en avons culte, il y a Tongo, un mystère, il y a Tongo. Un samedi, un dimanche, on a dit Tokotaka Pesa, na mystère ya Tongo proprement dit, qui te n'a vu ça, Evandaka na 5h30. Et les mettons le Seigneur Tongo 7h. Voilà du lundi au vendredi, mais samedi, dimanche de 5h30 à 6h. Pourquoi nous sommes des cours, tout ça fait la prière agressive du soir, causant raté, avant la roquette de Kolala. La prière n'est pas manquée, la prière n'est pas loupée. La prière à ne pas oublier. Bétail sur le paix et pas de moutroussous. Ndekolanga me pona mkola misatu. Mkola misatu on a dit tout beau de la candé et la kit spéciale de parents responsables pour leurs enfants. Kozangate, mais dernier mercredi à moi, je me dis tout jenaka pona bana oya bisomoko. Ndekolanga dimanche nyonso nangonga 17h kozangate tozalina études bibliques ou bien enseignement biblique aux Angate, Yaka, Oyoka, Malovanansan, mais dans mon abinoté, Boya, na enseignement, Ndekolanga. Bo like, Ndekolanga, bo partager, bo s'abonner, ceux qui n'ont au s'abonner à noter, Ndekolanga. Tant que communa, to communa suka, yango to kutani susu, Mukolo na lobi na mystère ya Tongo toya été abeni biso ke venez en moi toya kana Tongo était toya ko kutana nae ce que ozosale la moté à lobi était apesi mukongo to kutani mukolo na lobi pour une autre prière ya mystère ya Tongo na kombo na Yesu. Amen, 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 amen.